Bino bolandanga yoka na yebisa bino lelo komo nanga liwa ngai mission nanga eza kotia nzala na mokili eza koboma bato bolobake moto na Apocalypse 6 azali Jésus. Est-ce que Jésus komo na liwa abi azokota bapasi azokota banzala pona nini pese ero mona nzala mingi aloke na kana yi ero mona souffrance leki mbongo ezate aloke na kana yi awa na pe bato bazwi caché na ye ba regretter nzambe akopambola ezanga bapaye ba opambola mate na ba chrétien siko bato bazwa caché déjà ba regretter donc antichrist akosa bino na pe biso nyonso tozwa mbongo nga mama Deborah nozwa na yebi kombo onza baloba yo tia na porte ya mutuka na nga te nga mama Deborah ba yi somelanga na mutuka so mona no tia kombo wana na so mutuka somelanga na pete ete oso akato kota déjà président c'est quand to kota ça 4 déjà te se to kota awa na somelo jeep moto otinele moto azali soute ba o batikala ki bazana courage lisute ba comment regretter batikali malgré ba sambela mais puissance ezali soute allez c'est quoi antichrist a dominé bango nini na monaki na moni antichrist ake visiter bato batikalaki ba chrétien batikalaki bino awa nini bosani tunda bunduke boy kolela abundi yoka bunduki tikangai awa makila batu nyonso ona boma na bunduki il faut jugement eza dur na bomoli sumo kile yindi boy makambo ebebi ale papa wana liwezo yate abambi motu aninga so bunduki ka bamba na force na motu ekangami kaboy mwana motote po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo monanaka tempeni mama kandelobi kolabie mapapu masopi mafuta tokokisitana olongo na nzambe oyo babenga na makomi Oh, shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, chers pasteurs, ministres de Dieu, enfants de Dieu, maman, papa, nous sommes ensemble, il n'y a pas de souci, autour de la parole, autour de ces témoignages de notre maman Déborah qui nous bénisse, maman Déborah, la servante de Dieu, la prophétesse, Sabina, de son vrai nom, maman Sabina. Chatona. Voilà, Chatona. Faut bien le maman Sabina. Oui, là la bingue boyemo moi aningani. Donc comme on a calé ça la gamme banieke. Elle est déjà ici sur ces plateaux avec toujours accompagné de son fils l'apôtre Michael à travers ses cantiques nés dans Yamba Bango. Et je dédie d'ailleurs ces cantiques à ma maman chérie, la prophétesse Mariam quoi. La prophétesse Mariam depuis la France. Nous amène la Pambolao comme église mission évangélique Bethel. Donc nous amène Pambola Bana nous surtout il y a mission évangélique Bethel en France. Bisika Bozali kuna donc tu peux si bien beauté mais toi on elle sous tu peux se venir sous bien la prophétesse et le ngona papa Guy là-bas là le sako à vous. Allez, Katela. Yambalo ya taba pastel bakokata. Allez, Katela.
Okay, toka mwana. Nazokatela nzambe losako na se sikoyo. Tozokata losako sikoyo kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozosonga sikoyo, tozosonga. Tikela katela. Nazosonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi libala. Olingi kopota. Olingi mosala. Bona nini? Siko awa yoka moto ango na 4e poudre lobby aye kolobake ngai ayebisi bato balanda ye bino bolandanga yoka na yebisa bino lelo komona nga liwa nga naza mokonzi ya séjour de bord ndenge naza wana komona nga liwa naza mokonzi ya séjour de mort ngai mission na nga eza kotia nzala na mokili eza koboma eza konire population yesu alobi oyoki ndenge achange liboso ayaki lokola jésus na douceur na kokabela bato aye kolobake non nga naye kodivise aye kolobake non nga nazotia makambo na nga na balance awa mpo bato bazwi déjà caché ere ozwi caché na ye biso clair oyaki na kar na nga omoni mbongo napesa yo ezaki ya deuxièmement omoni likambo oyo ezaki ya boye omoni oyo ezaki ya boye kombo na nga liwa naza mokonzi ya séjour de mort yesu alobi ke bino bato baolobake moto na apocalypse 6 azali jésus est-ce que jésus kombo na liwa nabi te babi koma jésus ni nalobi la vie abi oke oza mayele est-ce que jésus aza mokonzi ya bakufi nabi te jésus aza mokonzi ya bato ya bomoi abi yo oza mayele abi tala talisi forme na ye nalobi sikoyo azokota lisu nzala po abi azokota bapasi azokota banzala mpo na nini mpesi ere omona nzala mingi aloke na kar na ye ere omona souffrance eleki mbongo eza te aloke na kar na ye omona ere mosusu bango banozwa bato na misala kaba oyo baza na kashe na ye yo so oza na kashe na ye te bakozwa na mosala te ere ozosouffrir bongo ondimi kashe bapesi o grade bokeba bino bakretien bokeba bokanga mitema so bokangi mitema ere bokota na paix awa na paix bato bazwi kashe na ye baoregrete mpo na nini na paix awa nzambe na paix oyo tolobaki awa nzambe akopambola eza na bapaye baopambolama te na bakretien siko bato bazwa kashe deja bakoregrete atina nini abomi bato na nga tala mama Stéphanie azwi bandako azwi mituka asala kosakrifie moto tala mama Debora azwi mituka abomi te tala apôtre Mikael abomi te do bato bakoregrete antichrist déjà akoti awa na sommet spirituel awa akoti déjà donc ye alingi bato bakroire na ye mingi mpo na pe bobo ya nzambe mais orke nzambe asali plan mpe
na paix à bénir pe bananaye. Promesse au alobaki que pour ceux qui croient, ils seront bénis ici sur terre et ils auront la vie éternelle. Et comme ça, na paix na paix avant l'enlèvement de sa bénédiction. Nde bateau bazui ba kisi ba regretter. Bateau ba silisi ba famille na bango ba regretter. Tala pasteur tel azumi tuka mais abomi mutute. Donc antichrist a kosabino. Na paix biso nyonso tozwa mbongo. Nga mama Deborah nozwa. Na ebi komo onza baloba yo tia na porte ya mutuka nanga. Après ça ngati komo oui. Après ça nga komo na lobango afa po bayiba. Batia na koloba te. Ya mama Deborah ba yiba. So melanga na mutuka so mona no tia komo wana. Na so mutuka. So melanga to na pete. Ete oso akato kota. Déjà président c'est quand to kota ça 4 déjà. Te se to kota awa. Na so melanga jeep. Awa déjà moni awa jeje. So melanga awa. Ah, kasi to kamo to wana na likonga mo bito na likonga. To komi 4 déjà. 4 qu'est-ce que yango surtout koto lika likonga mkie. Jeep. Je. C'est quoi zelaka komo wana Europe ça va jeep. Parce que son na lobby komo wana avant bato bele ba oyiba. Ngana kangi motema na boya ta na temo na loba komo wana te. Komo mtu kano. Na loba te. Ba otia na mitu kana bango. Ngana boy penza ta lisi fera yebi angote. Lisi fe pe ayebi komo angote. Yango wana to bonde la nzambe pe na monaki antichrist na minute wana era kotisi banzala era kotisi bapasi batu bakufa ke ebele omona tamaka ba covid-19 anatala na kanisa na vision nzamba atalisanga ndako mo batu 10 ndako mo batu 7 mboka mobima matanga mboka mobima mwa yokolela nani oke na oyo kote aza na ye matanga obaluksi bo aza na ye matanga otourne boye nga tuli pona ni batu bakufa boye abi oyeba te antichrist mission na ye aye ko yiba aye ko bebisa pe ko boma tala pa moli bango tala bani ko boma bango babi omone liwa o ba subir ezamuke bozela liwa ya sima o bo baye mokili bo finga nzambe bien okay. Soki bo boy ko bongo na motema o ezoya eza pasi nde batalisinga azo boma nabi moto azalaki bien na bango abisha bio otanga te na roye mapesi babi mission moloko eza komela makila bato bolandi ye abanomela makila na bino satan amelaka makila bo akozwa bato wapi kaka bato ne o balandi ye akoboma bango lisusu me nayokaki vo ezoloba touche bato na yo boma bato na yo me mpo na bana nzambe o baza na saint esprit o baza na parole koboma ata moko te donc c'est-à-dire yo so oza mwana nzambe ya solo okokufa no te omonaka ata maladi yango ye ezoleka mpese nzambe ayebisi antichrist déjà boma bato na yo me kosima moto na nga moko te après wana tobimi nde namoni lisu batalisinga mesa ya monene batiango elamba pembe likolo siko na se ya mesa namoni bato bavandi na se ya mesa na basutana pembe na paradis namonaki basutana na se ya nzeta malili me awa nomona bango na se ya mesa bato wana baoloba yesu vraiment mpo nani otiki biso boye yo olobaki otia biso mata moke oke kotonga oya kozwa biso me todira wa mingi ozwa biso mokolo nini noki vo ezongisi likolo bomitungisa te etikali moke naya kozwa bino nazolekisa na mama Deborah makambo oyo akeyebisa baninga na ye soki ayebisi bango baoyo bakonimela ye na kozwa bango na bino aleto ye kote oyo bomitungisa te atuni banani na se ya mesa babi meza bato omonaki na paradis na se ya nzeta malili nabi se ya nzeta malili ekomi lisu mesa abi ebongo l'arbre de la vie c'est Jésus ye moko non mesa c'est Jésus non mokolo yesu azalaka na église era lobi ke boya na bofrane mwasi moko aveve apesa suka mbongo yo tanga bible te yesu azalaki likolo nini nabi mesa abi bon
l'arbre de la vie c'est Jésus. Jésus a vendu na mesa. Ba on a se a mesa eza ba saint. Bato ba kufi na bo centre. Bato o ba sala mabete. Bazo le la jour ni Yesu alongola ba on ba baye. Baza na peso ke na Jérusalem. Mais eloko bazo freiner eza po na bino na mokili. Kende yebisa bango makambo. Soki ba appliquer ndenge na zoloba. Bo kota na pe après boye enlèvement. Tant eza lisu mingi te. Après wana alobi tala siko na mokili. Natali mokili abikitse longi. Natali mokili. Natali mokili. Nde na moni mokili divisé na deux parties. Na moni kote mokili bisika toza. Bakaboli yango na kati kati. Côté musu ténèbre. Côté musu lumière. Nabi pona ni oyo ni omokili. Pona ni kaboni boye. Côté omolili, côté droite lumière. Habita la yeba bien lelo mokili eza divisé na deux parties. Mokili obo vivre et kaboni déjà. Nabi e kaboni ndeni. Abi côté omoni lumière, eza côté ba chrétien. Côté omoni molili, eza ba païen. Donc bato a Satan pe baza, bato a nzambe baza kana mokili. Nambala moko alobi tala lisu bien. Ngape no tala. Na moni na côté ba chrétien, on dirait moi trouble moko ekwe. Ne komona, on dirait bato wa olimwa. Kambala moko, bato so bazaka deux. Omo mutati kalika ye moko. Na moni bato so ba otuta. So bazaki otuta fufu. Moko alimwa. Na moni na ndako bato balali. Papa na mama, moko alimwa. Na moni bana bike na classe. Bato bazo limwa. Na moni église, pasteur azotea. Na minute bato balimwa. Donc on dirait trouble moko bato bazo limwa. Nde na tuni na bipona ni boye. Côté à lumière. Pona ni eza boye. Pona ni bato ba limwa. Alobi eza enlèvement. Wana nazo tel son ndenge église ekoke na enlèvement. Et l'église ezoke na enlèvement ekozala. Boza deux kaneto zabo. Omona moko na kati na biso alimo. Ba muso batikali. Ata bozolia moko alimwe babi ekosala mana krende kande to finaliste boy pa esili na mbala moko na ye komona eri batu balimwe na koma mona batu bazo ba téléphone bazo téléphoner na moni Congo Kinshasa et téléphoner Congo Brazza. Allo est-ce que kuna na bino pe batu balimwe babi wa mwa ete batu bazo mona na te après na yoki bazo téléphoner États-Unis kuna ndeni hadi awa batu balimwe batu ya Israël ba téléphoner koto kuna ndenge nini o koto batu balimwe partout na monde yo ka batu balimwe nde basali recensement po bayeba batu balimwe eza banani baye ko sala recensement ba remarquer batu ebele balimwe eza ba chrétien. Batu balimwe eza ba chrétien. Ba chrétien ebele balimwe. Nde baye ko pesa ba rapport que to remarquer batu ebele balimwe eza ba chrétien. Siko bake wapi baso comprendre place ba chrétien bakete. Nde parti ya ba chrétien o batikalaki. Ba chrétien nyos bakendaki te. Ba chrétien o batikali. Ba former lisusu baye kona ba église net awa baye awa mama Stéphanie azate alimwe siko quelque bandimi balobi ata mama azate to continuer ko bonde siko yo bato akadese ba former moi groupe bato a Bethel ba former moi groupe bato a catholique ba former moi groupe bato a néokuna ba former groupe ba former ba batalité comme to tikali ndamu boy baninga na biso balimwe c'est que baki enlèvement po bazaki côté ya biso ke bakolimwa siko biso to sangana to za lesika moko to bonde la nzambe yango zoyo koya to sangana siko basangani bakomi pe ko bondela to bondela ba nommer pe pasteur na bango ba tie pe organisation na bango yeso bi tala makambo ezo sala makala mingi te ngape no tala e ba komo sambela ndi antichrist o azaki ko banga
antichrist aboya kobima penza ke ngai nazali naza mokonzi abano banga Saint-Esprit era monike Saint-Esprit ake na ye na lèvement na mwasi ya libala akoya lisu te eza lokola mwa mobali so afiancé mwasi na ye ka mokolo basala mariage esili azwi mwasi na kene na ndako ne wana mibeko pe ebandi makambo ke na ndako na bino eza te ekomi bongo nani Saint-Esprit azwi église akei bakoya lisu te ti mikolo nzambe akolinga baza kuna siko antichrist moto otinele moto aza lisu te baoyo batikalaki baza na courage lisu te bakomi regrete batikali malgré baosambela mais puissance eza lisusu te ale siko antichrist aodomine bango nini namonaki naolia bakiti na bamesa ata nya ukondoko namona yo nacha yo na mwamba na minito na kata pena katikati asaki ya fufu. Oui, allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, oui. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais dans autre chose, bino, moi, mon tio, dans un agence, mon robot, Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Donc ça sous mulongo kuna. Pendant que là sous. Kuna iza mambo mulongo te. Ye si fouti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman, dès qu'il y a un singaï, mais na limité, na lingina mona ki mona beso, poli kambaboye, na monde na ne salamate. Maman, yebisa kai. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga, bandeko oyo. Même ba oyo bazana na peu de ressources comme les voyez pas déclarant bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so ça na mbongo te, ndebono na pota ko sungayo, a uzika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya ba tse mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous allez monter Déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non, 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 non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons la Kangisa qui a foufou. Il y a modé, yo bandika na foufou. Oui, pour la Nazareta, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. namoni antichrist ake visiter bato batikalaki bakretien batikalaki bino awa nini bosani baoloba ote biso baninga na biso balimwe tozomona bango te yango wana toforme église na biso siko apesi mibeko awa moto aza pasteur ezanga représentant ezanga bino boza na mot à dire te ale bolongwa na ka na ye bokende na ka na nga kuna mokili mobima eza na motu na nga sikoyo na kati ya baroboya nano ote biso tokota ka no te toboyi na biso bateya biso 666 eza demo bon boboya kokende po ani baninga na bino bake bino botikali boya na ka na nga bato bakoboya ere bato bakoboya sikoyo mibeko ebandi avant okende wenze il faut oza na caché
avant osomba il faut ozana caché makambo nyonso ekomaka caché soki ozana caché te osomba eloko te ata bilanga pondo eza yo antichrist oyebisa yo ke ezanga nzambe ezanga pondo avant buka caché siko bato ebele baboyaki bakretien oyo batikalaki baboyaki tokozwa caché te ata ndenge nini ere bozwa caché te nde antichrist akoya par force komenace antichrist akoya komenace bamusu mosu ere amoni akufi nzala asali un mois aliaka te akondi eloko akolia eza te asouffrir eloko akolia eza te omona so akangi motema te ake betanga caché yango kaka lelo beta ale babeti epa bapesi oyo reçu osombi biloko baoyo bakangaki mitema bakangi mpenza mitema biso tokolia te biso tokozwa caché te ata ndenge nini ale antichrist ayoki bazaka tetu bamosusu baza oyo baza baboyi sikoyo baliaka nini toyebi mpe te baza kaka baboyi ale bomenase bango bakoya babandi kokata babandi oyo na loboko clean mpona nzambe na satan yo olobi te nga nalingi nzambe bakati oyo loboko nzambe alobi bokeba na bana na bino oyo bobengana bafazer bokeba na bana na bino oyo bozobenganake baza na bandoki soki bobondeli bango nzambe te bana wana nde bazala basoda ya satan nzambe ayebisa ngango depuis 2000 ans d'alobaki ke botala à partir de 2010 bomona bana ebele bakokoma basoda ya Lucifer bana ebele bakokoma basoda ya Satan banoboma bato meme na kati ya Kinshasa awa lelo bozolela bakuluna te est ce que liboso ezala ata ndenge ezalaki baassassin assassin banoboma motu pamapama te il faut oza na mbongo mais ya lelo ata aza na eloko te okutana motif na papi yo mache donc inutile yesu alobi kobengana mwana te mema ye na baeglise babondelaka nzambe un jour nzambe akosala sikoyo alobi omoni bana oyo bozobengana bango nde bakoza basoda oyo azoya mama ye malgré obengana nga na ndako nga bato lelo naza mokonzi monene ndima satan yo mama oboyi nakondima na nga satan te ale bayebisi kata mama na olitoi mwana wana mpe akati olitoi clean vraiment yo mwana na bota mama eza foti na nga te eza foti no moko donc ere bakokata olitoi bakati yo makolo yo na pota yango apasi nakende hôpital kuna hôpital balobi mama oza na caché te kisa eza te okeke nake luka kongo bololo oke na zamba mokolo zamba alobi oza na caché te obuka kongo bololo te olobi te nake luka pilipili na wenze mama ateka pilipili aboyi mama yo ozoboya caché nga oyo nazwa caché oteka pilipili naza zoba donc pota mboka mobima basolo apota batu sikoyo ozokufa te na pota batu basouffrir banyokami sikoyo aremarke eza na bato mosusu ata bakati ye loboko azokangaka motema nga na kozwa caché te nde apesi mitinu comme baza tetu ale botumba bango bazwi bino batie bino ngomba basopi essence batumi bino moto après bakretien nyonso basali nini basili e bakretien basili kokufa antichrist alobi siko mokili eza nga aganye mokili ere aganye mokili aganye bandako na bino aganye baeglise na bino eza lokuta te ata nde bato ya baeglise de noir balobaka ete oti koganye bandako na bino kuna na mboka na biso bayebisa biso clair bandako ekotikala ya biso bino bokanisa lokuta se eza mpenza solo bakoganye bandako bakoganye bilamba bakoganye biloko bilamba tosalela lolendo okotiola bato kofinga bato ekoma bango sikoyo ere bakoganye bongo nde place namonaki kanda ya nzambe nzambe asiliki nzambe aremarke mokili mobima basili kokufa diable atikalika na bato na ye nde na ye komona mbala moko ange moko amati azomata na ascensoir na maboko amati babi tala ndenge azosala tala ndenge azosala ti akomi na hotel akitisi ascensoir ere akitisi ascensoir bazwi ascensoir wana
bakotisi biloko na kati bakotisi na kati so biloko nini babano tia na ebite babambi yango na se mokili ekomi milinga mokili ekomi milinga na remarke nini nazo remarke mokili mobima ekomi penza milinga bato baza mokili moye bateya te moye bavanda te moye bavivre te bato bakomi mal à l'aise donc mokili mobima milinga après mabanga ebandi kokweya libanga moko ezopese 20 kilo mabanga ekoma okweya ezonoka lokola mbula bato bakoma luka place obombana namoni mutu mosusu pasi eleki libanga ekokweya na nzoto pa opanzani me ozokufa te donc pasi ekoti mboka mobi ekomi bapota babiro ma okota te donc libanga ezopasola na biro libanga ezopasola bemeuble bato bakimi nekomona bato mosusu mosusu bakimi bazoki ekweya na mai onake bomba na ta na se ya mai nake na fleuve bato bakei na fleuve bakoti fleuve naoki mpenza mai ezoloba nzamba bitia mato eyoka mai akongo oloba mai eloba okewa ngai lelo na koyamba lisu mutu te omoni bato nyonso bakufa na fleuve ifo nafuta bango ifo nafuta bato nyonso bakufa na fleuve yo siko ifo na passe na jugement mpo nani bato bakufa na mai yawo yo so ya bima ale obimi namoni bato mosusu bakokima bakekota na mabulu yoka libulu omoninga bato nyonso bakufa awa na bambula na mabulu awa ifo nazongisa bango jugement ekomi dur koya kote ote naza na nga baproblème obibi namoni papa moko azwi mpenza bunduki atie masasi asali boye azobeta bunduki eboyi kolela azobunda bunduki eboyi kolela abundi yoka bunduki tika ngai awa makila bato nyonso ona boma na bunduki ifo jugement eza dur na bomolisi mokili eyindi boye makambo ebebi ale papa wana liwe ezoya te abambi motu alingi azwa bunduki eki abamba na force na motu ekangami ka boye azobamba te namoni mosusu na mbeli azwi mbeli ke akata kingo yoka mbeli pardon awa eyindi moye lisu na boma yo te mpese bato nyonso bakufa na mbeli efonga mbeli na passe jugement yabi ti bambeli ekoma oloba ale namoni bato bakelala na prince do pase eleki mabanga ekweya mituka ezoya eboyi koniata mutu ekangi frein ke awe ngai prince ifo nafuta bato nyonso bakufa awa na baaccident moye na bakisa yo eza te nzamba bi omoni pasi ndenge koza après enlèvement bino bato bolobi ke toke na enlèvement te toza na mokili ya paradis tala pasi omoni pasi moto moko kokanga motema te tala pasi ya boye boprofite premier enlèvement bobongola mitema bolanda doctrine na Jésus-Christ bokangama na premier enlèvement tala nde bato baonyokama bato banyokami place okimeleza te kote yo na lokolo bukana kote libanga mosu ekwe na motu kote buki yo mokongo oke na munganga abike nga kote na kosaso ndeni talanga mpe mabanga na motu kote kobomba na eza te après wana balobi tala lisusu nde natalaki namoni groupe bato balati bilamba on dirait na couleur arc-en-ciel bilamba nzela bango nyonso tenika nde moko batie bepe awo batie bepe bato dona mapapu bazokita nabi oyo bandani babi armée céleste nabi bakewa babi tala kaka tala nga mpe notala apres mbala moko nekomona moto asuka azwi mbeli atia awo mbeli mosusu na monoko mbeli mosusu na loboko moto wana na couronne na motu bakiti ya kita moto asuka kuna nano avant nano bakita bongo bato ya satan malgré mabanga bango na bapota na bango baza na église na bango baosepela bomitungisa te ata bapota ekosila eloko nini na pasi bomitungisa te baosala bakilte kuna na église na bango
mobali ya moto azate mwasi ya moto azate tande bokota mobali nyonso alingi yo mwana moto pe azate babike eza amour prochain basali beglise nde na ekomona batu wana bakiti na ekomona moto asuka wana akiti na suka bambeli na nzoto na ye akiti baketi na eglise wana bakangi moto wana bakangi ye batie bakraka bake na ye na bisiko moto oyo bakenewa abi eza temps bazoka ekotisa ye prison à 1000 ans donc après enlèvement nde esukaki wana place tosuki oyo nzambe atalisinga filme oyo ekosalama na temps asuka bien aimé makambo nayebi te nde bocomprendre yango ngai ekoma kobangisanga oyebi makambo ezobima bato ebele baloba lokuta mais oyo aza mayele akoki kotalake eza lokuta na maboko aza na papier te omoni na teyaka so na oprêche na église na préparé mateya na nga na tia na papier nota na papier ezwa mokanda ya Matthieu teme eza bo nga moto akoma teme mais noluka lisusu mais oyo naza na papier te naza na biki te naza na livre pe moko oyo nabimisa te soki balingi basala livre ebeba kaka nzambe na Lubumbashi na pesi ba DG ya université ya Lubumbashi mbote balinga basala ba livre mais babandaka boye bebi batika soki nazala livre bono otanga olobaki azotanga mais naza mwasi makambo na motuna oyeba ndenge nini eza na force na nga te puisque mpe nazala na ndako na bamoto botuninga mosu nayeba te eza nzambe apesi nga makambo na teya yo kozwaka teke eza lokuta obandi kofinga na bajournaliste ya bato oyo ayebi eloko te bien aimé se repentir est-ce que yo ka niveau wana ozofinga jeune fille ya bato oleki moto lokola fache pese na niveau oyo toza lelo milliardaire eza fache bon moto lokola fache aza na président nanu aza na nyonso aosambela nzambe aoluka nini mwasi na ye mama Denise ona tineli mbote aosambela nzambe aluka nini pese ngai olobi ke naoluka bilamba ngai bato na ndima pese na uti mboka so olobi naoluka bilamba na biya yaya naluka bilamba pesanga azoluka mituka na ndimi mpe ngai auta na nga mboka mwasi ya fachi aluka nini po akevanda na église yo okotikalaka wana kaka kofinga napesa profession même na RTNC nzambe alobi tokende na enlèvement na chrétien et na paix à courte durée chrétien omema biso si bo persécutanga baofingaka lelo esalami te lelo esalami te nzambe akosaka te soki omoni prophétie ekokisami te ou bien ntango nango ekoki te ou bien eza nzambe te oyo nzambe ekokisama kaka mpo na nini bien aimé bongola motema omoni mosala nzambe ndenge aprononce na hotel makambo oyo nayokeli yo mawa omoi aloba ata na ndako me na hotel nzambe ayebisanga boye moto aza na hotel na kati na ye aza na bénédiction aza na malédiction bénédiction akobénir baoyo baobénir ye malédiction akomudir baoyo yaya omoni yo moto okomi na oyebisa oso osengi pardon te vraiment soki ke nzambe akokisi makambo mwana mwasi alobi te seke tozwa babible oyo topasoli senga pardon koloba yango te satan azokosa yo bato ebele bakomi bayele si eza na basali ebele baza na kan satan me makambo ebele satan azoyebisa ekoloba oboye adevie yango na ndenge mosusu vraiment nasukisi wana mpo na lelo nzambe apambola bino nzambe apambola bato nyonso bazolandanga nzambe apambola bato nyonso bazocontribue ne fiske na $10
nzambe apambola motu nyonso tout o azwi changement na vie nzambe apambola pays na biso Congo nzambe apambola autorité nyonso militaire comme basoda bagénéraux président Fachi Losako toujours soutenir basoda na biso afin yo pozo soutenir ba FARDC nga nazabunda nga mikolo yo basoda FARDC na luka polo wana vraiment nzambe apesa bino courage nde bobotola pays na biso mwana nanga molimo aza na Ituri frère Inok abengi ngake mama tobimi déjà na zamba na biya ya bobimi abi mama tobimi prière makambo lobaki ke nzambe atalisinga basoda bazoya kobimisa bino ekokisemi atinelinga kutu $50 kutu na retire yango te frère Inok $50 ekoti papa nzamba pambola bino vraiment basoda FARDC courage naozonga na mama naozonga likambo basoda FARDC zela papa tokomina suka liloba suka Maman nzamba azwa lokumu je crois bien que maman a apprécié schéma oyo ndenga uti ko expliquer soko za na difficulté soit to comprendre bien te kobenga bakoyeba koluka ndenga kotindelo mama Stéphanie pe asengi soko za na posa tindelo a tindelo soit bako expliquer le susu bien donc ça la commentaire te na oyo comprendre te ezali enlèvement te pour tuna ki date ba yebisi na yebi date te mais tikana pesa yo schéma comment yango koleka po oyo ba quand même période ya makambo ndenge kozala nzamba sunga ba chrétien nyonso kana na zoloba soki mabe ezali tozala quand même na tolérance soit que ça la reproche na likambo boye na sepelite au fin ezalaka vraiment bana nzambe nous croyons que n'est hôtel mi boye tozote ya bana nzambe donc ça ne sert à rien ya kozala ba identité ya kalawana nzamba sunga biso na pamboli bana nzambe nyonso badorateur ya Jésus Christ mama tomujinga mama Diane bino nyonso mama Rebecca mama Chanel papa Simon Pierre na pesi bino bambote bino nyonso mama Vero bandeko nyonso boza branché na kati ya le Nazareth nzamba pambola bino madame Nasi toza toujours ensemble nzambe mutapesi asali mokanda boza la kimia nzamba sunga à la prochaine merci à la prochaine maman numéro de téléphone numéro de téléphone au changer numéro nazo na mamero mususu o comme na mibale nazo téléphone bote ozu téléphone mususu yo comme na da mibale ngaka moko akomi na ngomi bale nzamba pambola ser na biso mampia l'accent on en attend on nzambe téléphone na yo komi déjà yango o tsa on kala carton non tsa na carton na yaki po batiela ngaba biloko batia tia on atindi we ser na ngana poto te mampia inga nani ser nani otindi anga ser yo ser nani ser mampia mutu atindi ser mampia na kombono pe a ser mampia na France bonjour téléphone kitoko na ozongi selo mama Debo na ozongi na te ser mampia za mibale te ka moko oloba songi songi aloba songi te nga obiki ngapi na zakana kwa ngapi na baby ser mampia nzamba pambolo ndenge pesi ma Debo yanga pe na yebiki za nzela ezoya mama tobeta na likambo ta mukia ndenge lelo olema mamboka na CP makasi ndenge lobi président chrétien ndenge basoda na biso FARDC baobunda bitumba mama est-ce que otika bana maboka nzambe chaque jour nga nano nzambe ayebisanga nzambe ayebisinga naza soda ya Jésus Christ ebona yina moninga nanga soda yo yebi nano don nanga na bandundu nalingana kebi nano soda na mwa kati no tribalisme ezate te nga lingana kende soda baboyi bakesa bakisi na bango badimine kilo nanga camarade nanga tolinga tokende soda aza pe na Kishasa basket bebe Masamba ngai camarade no Sabina na bandundu kiatona nzamba pambola aza soda obeta pe basket te handball c'est na tiwe na end atobeta très bien aza gardien na hand gardien pe na poto 20 au kangi oui obeta pena bien na obeta mais nzoto yema kilo mais na obeta basimba on ande na beti ennemi na bandu novi oui mais loko ameno simbi aussi to beta na maboko boy nani tennis handball na yebi onte eza o ba beta ba tete za tina ba TV
odazwi na pesi yo yo ozwi opesi so na poto bayamba nde bazotire boye oyambi ti kande bayamba makolo oyamba mpe ebele okanga mpe babalon nga nakanga obima mpe meilleur gardien oyoki yo ozopunaka babilo ya makasi obile na otona ondimete yo moka joueur ya handball yo moka ya yandi moste mais handball handball babenga mpe ball comme balle handball toswaka si yotaka telefone totosola yotaka telefone ya mamboso mampiaso emana na bisiko yo wana ka okenda mosala soda bakitisa na kilo na esimba te babana olinga te na kende osala scout naza pionnier ya mobutu bazalaki lokola bascout likambo ya pionnier nakobeta yango te so obeta pionnier mobutu na raison na ka kilo na ekweya otyaka likoya motu bon scout nasala te mais tozalaki bapionnier nazalaki mpe majorette obina ya bafille d'honneur babana obinela président bamajorette obina mayaka na nzoto nabina makasi nazali majorette lelo moto natungisi yo te ya madebo na tikoti na suka témoignage esini te nazongi na mokili te oaka likolo nazaka likolo merci numéro téléphone nazaka na likolo il faut tokɔta lisusu toza na kozonga na jésus il faut tokóma lisusu tozonga au moins tosali tourne bo toya kobima lisusu na maison à 3 portes eza bible babebe na bachantre wana jésus tokobima wana oyati kote bachantre oui omoni bachantre yo olanda te bachantre ere nakɔta na porte maison tokɔtaki ya bachantre nayebi omoni mpe bilongo bachantre mosusu te babana otalisaka neti bana mike la msunga mpe omona yanga mpe elongo bana mike sikoyo ere tokobima après tomona les 7 églises basorte ya baeglise na mokili tomona makambo nyonso eza na mokili ndebeta nini otémoigne ni tour nde toya tour awa tozobeta tozongi na maison ya bachantre tomoni monde terrestre awa tozaka na monde céleste awa tokomona monde terrestre na monde terrestre nde tomona baeglise tomona baforme ya badémon na mokili ndeni bakotaka na baveni na bahôpital tokomona yango ere tokomona yango nyonso esili après nayebisi ndenge nazongaki ere tokosala ndenge tozongaki wana ekotikala témoignage oyo nakufai na 2007 oyo napasaki opération wana pesu likambo numéro ya telefone na nga bandeko bozwa yango bozwa zwa oyo nano ya liboso 081 49 33 98 3 ya mibale 00243 84 46 96 95 96 eyo ya miso 95 026 00243 84 46 95 026 donc nga ndinga bulungisa yo ozobunga pesanga moko na lo po ozolowa 43 pesaka 084 bato banini batanga 243 donc code ya mboka après 0243 84 46 95 code ya mboka na biso eza 243 84 46 95 026 code yango combien yebi code ya mboka te. Merci, c'est juste l'ambiance de cette émission. Nous sommes arrivés à la fin, que le Seigneur nous bénisse. Papa Guy là-bas, là, je sais que... Bon, c'est qui la banda couvrement. C'est toujours l'ambiance avec Maman Déborah, Papa Guy, Maman Lauriane, tout le monde, Maman Betty Kokele, Maman Foura, la prophétesse Mariam, à l'église, donc, mission évangélique, cité Bethel, voilà. Donc, Nzamba Pambolabino, Eza Bethel, Yannick, mais cité, donc, mission évangélique Bethel, voilà. Nzamba Pambolabino, pasteur, comment il y en a?
Et vous avez un pasteur, mon pasteur, pasteur. Mais ça, un pasteur, comment il est? Pasteur Bondo. Pasteur Bondo. Oui, au Kakepi. Na pesi mbote na frère Zodias Bondo, na pasteur Bondo, na pesi mbote na pasteur na papa Odonsoele, pe na pasteur Godé, na pesi bino mbote ba pasteur nyonso oanga, na pesi bino mbote, na pesi Cédric mbote, na pesi Judith Fusta, Gédéon, Benita Exaucé, Shadrach Melchat, Abet Nango, na pesi bino mbote. Dadi Bisiko Zapé Landa Kuna en Équateur. Merci, merci beaucoup. Mbote. Maman Debo, ça va, merci, la servante de Dieu. Nzamba Pambolayo. Amen. Nabayo suko sepeli to pambwami. Nabayo suko tout ça bako kola limbisa biso. Ciao. Ciao. Naolia bakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Namona yo. Nachayo na mwamba. La minute on a 4 à katikata saki ya fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il naza na mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme nango Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman, leki nanga yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona ki mona beso poli kamba boye na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga bandeko oyo. Même oyo bazana na peu de ressources comme on a été bandé comme bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons la photo ko sungayo a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareth Nzamba Pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa photo yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous allez monter. Déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesika na elongo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien.